Mesdames et messieurs, tous les plaisirs pour nous de vous savoir nombreux devant vos écrans, prendre rendez-vous dans cette émission au cœur de la société dont j'ai l'immense plaisir de vous la présenter. Comme vous le savez, l'émission elle est bilingue aujourd'hui et je ne la présente pas seule, je suis accompagné d'un confrère Steve Kabanga. Avec lui, nous allons recevoir ensemble le président d'un parti politique au RDC qui existe depuis 2015. Il fut candidat à président de la République aux élections 2018, il s'appelle... Eminate Teddy Bernard, à qui j'ai dit le bienvenu. Merci beaucoup. Et bienvenue également à mon très frère confrère avec qui nous allons co-animer cette émission, Steve. Merci cher Patrick, merci à tout le monde qui nous suit et bonjour au président. Bonjour, merci. Voilà, je l'ai dit tantôt, émission aux ala bilingue. Ma solo isa est belé, isa ma solo est mboka. L'air est grave, balobi, mboka, à partir STRDC, isa agressé. Comme Bukavu, isa contrôlé sous tout le groupe rebelle, bien sûr, supplétif, il y a Rwanda. Alors, le plateau haut de MB, nous avons présenté le président national au RDC, s'est présenté une fois de plus, il y a et puis il y a Ok, merci beaucoup. Ngai kombo ngai ezali Eminate Teddy Bernard, nazali président national du parti politique au RDC. Et l'Inkolovanini au RDC. Et là ici, Organisation pour la Révolution et la démocratie au Congo, parti ezala qui a créé le 2 mars 2015. On a contacté la scène politique congolaise. De 2015 jusqu'à 2023, nous avons parmi les candidats au se pointer à la présidentielle, mais malheureusement, CENI a rejeté la candidature et puis il a été la cour constitutionnelle pour déposer requête pour constitutionnelle pour déposer requête. Et on a l'élo na apparaître devant Bino pour la toute première fois depuis 2015. On a mis un point sur les X autour de la réalité de la Katiambo Kanabiso. Alors, au lobby Ango, de Steve, terrain za pour les Tolobaka, ça gagne dans le monde, mais tu n'as que le président expliqué que il a mis la réalité est nini. Pour tout le monde, c'est un peu trop spirituel, il y a rappel politique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Et là, durant tout ce temps, il y a silence, nous avons observé. Nous avons observé scène politique congolaise, la réalité de la Kanambo Kanabiso. Puis, nous avons pierre d'achoppement, premièrement, le pouvoir de Kabila, nous avons sujet de poursuite, le pouvoir de Kabila, qui est sali que Kabila Kei, mais qui est le Congolais, que Nini Sala Kabila Kende. C'est que l'autre occasion, il y a une opportunité. On a expliqué bien les détails pour comprendre la réalité de Kanambo Kanabiso, pourquoi Kabila Kende, qu'est-ce qui se passe dans notre pays. Ni les autres les catés et là on essaye tout ça là dans beaucoup Ok, merci beaucoup. Et là on a quoi que ezali boy. Je crois que Congo est zambo kanabiso nyos. Puisque les camunions tango ya kanamboka, il y a toujours et loko et sala que loko wane monana. Lelo, je crois que classe politique bazo secoué mais tout pour na koye ba qu'est-ce qui se passe dans notre pays ba père spirituel na niveau à religion pe bazo mituna. Mais il y a seulement une seule chose que nous devons savoir. Congo est sous malédiction. Tant que Congo est sous malédiction, Tokoka peut bénéficier de l'autre côté. Il faut que y ait une malédiction et utaki wapi. Nani a prononcé une malédiction contre la République démocratique du Congo. Je sais que les étrangetés, les étrangetés, puisque tout ce qui se passe dans le naturel, dans les spiritualités aussi, est la même chose. Le problème de la Congo est un problème lié sur le plan spirituel. Et sur le plan physique ou bien charnel. C'est un problème qui est lié sur le plan spirituel. Il y a un lelo na ko mona na liboso na bino pona ya liboso nazo senga na peuple congolais nyonso azola na ngana minito nazo senga pardon na peuple congolais puisque
ngai na yebi le pourquoi mboka na biso se retrouver à genoux na minito puis nga na prononcer que une malédiction na temps ya règne ya Kabila puis nga na zalaki sujet à poursuite et puis Kabila yebaki o nga na zalaki ngai souci na ngai zali peuple congolais za rétablissement ya paix na kati ya mboka na biso. Mais yo oza nani à part casquette yebi ya président ou RDC oza nani posoki yo osandi mabele yo ko bon ngai nazana pouvoir oyo nga nazalaki investi nango na ye na scène politique par base à sentiment et puis tant on a créé parti politique ezaki na ba sentiment personnel puisque parti pour nani ko sala politique ya moi na lobaki même na discours nanga 2016 que la politique n'est pas un terrain de gymnastique intellectuelle lokolo za intellectuel obi ke na kota na kati na politique na sala politique non et puis politique ngo ko sala avec des ambitions présidentielles puisque ko la président de la République est chef du village. Donc il faut quelqu'un qui a des ambitions à cause de la président de la République et puis ba congolais musu bazana bisika musu pe bazana ba même ambition que yo. Mais pour yo siko prôner ba congolais wana nyonso o prôner tous les esprits ozala au-dessus na bango pour atteindre objectif wana il faut ozala mutu moko za commissionner pe mandater. Ozala pe autorité traditionnelle alors. Te ngana zo contrôler même pouvoir traditionnel puisque pouvoir on a zaki investir za au-dessus à pouvoir traditionnel. Par là j'ai une question président et Minat. Olobi bien que osengi pardon parce que yo oza investi na pouvoir moza au-delà c'est un pouvoir spirituel il y a un pays ozali président national ya RDC malédiction wana yo prononça ki na Congo c'était sous Kabila poza ki sujet ba poursuite au Kabila ebio mais Kabila kenda ki na janvier 2019 to koma ki na président sika po anini te oyaki ka mbala moko na départ à Kabila ndenge bato misusu na babisa salema na stade yaki mbala moko au salipe eloko mo pour prière pour la nation ça activité mon boy oyo kokaki ko longola RDC na malédiction wana oye na temps o tozana ba tumulte belebo bon baloba ke loko na loko zana ngonga nango je sais qu'à l'époque à Kabila il y a bengi saki ba père spirituel nyonso na stade de martyr pour ba prier pour na paix na Congo mais ngana zalaki sujet à poursuite pour na président Kabila mais ngana yebisaka bango et loko balinga ba sala na stade de martyr salema kite pour na nini na yebisaki bango mbule konoka pour perturber séance wana et en réalité mbule noka en avril 2016 en 2016 mbule noka ki séance wana ekende ki na sukate pona ko lakisa bango ke nzambe soki ya chef a investi pouvoir na moto ataboke de gauche à droite soki moto wana lobby un monté boti ko zo solution te tango Kabila kei tango président Félix Akoti je sais que ezalaki nazako zela ngonga nazako zela recommandation mais tango na ye na 2023 pona ko déposer candidature na tango ba rejeter on a mona inga kete bon lokola ba rejeter ki ba comprendra ki le pourquoi ba boya ki dossier nanga puis ngana za tout un congolais ba reprocher que on bazako reprocher ngana premier jour na kende ki ezaki extrait à casier judiciaire ezako zanga mais or na nouvelle loi électorale ezako lobaki seni azako réceptionner ba dossier mais azako traiter ba dossier te mais tant on a ke ko sala dépôt ya candidature nanga seni abana ko traiter déjà dossier nanga ya on a ba ko constater que extrait à casier judiciaire ezalaki te mais ngana yebisi bango ke te eza directeur ya extrait à casier judiciaire a signé en côté boko réceptionner dossier nanga après na ko ya na 5 jours au seni apesa po aluka moya po kotala ba dossier ba candidat bango ba boyaki ba pesinga ki rendez-vous que nazonga so dimanche le 8 na date ya clôture nazonga dimanche le 8 ba boy ko réceptionner ce dossier nanga maintenant na ke na cour constitutionnelle pona ke na ke na ko déposer requête nanga cour constitutionnelle boy ko zo requête nanga yango na yebisa bango ke te lokola bango ba boy bango ba continuer ndenge wana naza ko observer yango na même o ba démarche nyoso ba za sala ke no ba père spirituel bo prier j'étais en train d'observer donc histoire ya Congo ezanet histoire ya Jonas na kati ya bato OK tango nzambe apesaka Jonas mission kende kote ya bato na Ninive Jonas tango azwi bato akei na Tarsis nzambe atinaka mbonge na kati ya mai wana mbonge eza kosekue bato tango mbonge ezo sekue bato ba père spirituel ba prophète bato nyonso bazalaki na kati et le capitaine a dit que non mutu na mutu asambela nzambe na ye tango bato babana ko sambela nzambe mbonge eza ko bakisama mais Jonas était quelque part abanda ko observer bango pour dire quoi que Jonas mutazalaka na solution pour que atelimisa mbonge wana yangwana fait bango babondelaki solution ezalaki te yangwana tango capitaine akeko mona Jonas avandi atuni que papa yo vandi ko twende ya lobi que te prière nyoso bazo sala wana nzambe akoyoka ngote l'unique solution ezanga il faut ngana confesser réellement pour que biso tozala libérer c'est ça que Jonas aloba ikete bobwaka ngana mai soki bobwaki ngana mai mbonge ko telema tango babwakaki pe Jonas na mai mbonge telemaki c'est pour vous dire que mboka nyonso ezali na bato bazo détenir pouvoir o ya kokoloba un mot solution ezwami
eza pouvoir coutumier te eza traditionnel te eza pouvoir o eza au-dessus ya ba pouvoir nyonso o nzambe a investira bato eza pouvoir comme non o eleki ba pouvoir nyonso pouvoir ya nzambe eleki pouvoir nyonso mosala ki nanu nini exactement parce que ce qu'il faut tobongisa ebana na confession te toyebana no président Minate asalaki nini o lelo alingi abongisa. Bon, nga réellement nga nazalaki mal compris na scène politique congolaise tant on a koti parti na nga nazalaki agréé na 2015 le 2 mars tant on a koti na scène politique congolaise nga nazalaki sujet à poursuite na pouvoir à Kabila nga nazalaki poursuivi par la service qui oppose qui peut très radical te baza ko reprocher nga tane loko moko te zaki na loko moko na salaki te me ba Kabila chaki ba moyen financier logistique matériel militaire pour na ko lukanga parti osalaki nini na salaki ata eloko moko te même ye Kabila za conscient même ningi nazolo ba même ba collaborateur nyonso ya Kabila bazolanda ngai nga na salaki eloko moko te mais nga nazalaki sujet à poursuite jusqu'à tel point ba yaki ko kanganga na 2007 c'était na septembre donc ba kanyi ngai et puis ba transférer nga na prison na salaka 3 mois et 3 semaines ezalaki ne eloko baza ko rapprocher nga na koloba te ke yo sali bozongisi boete baza ko linga kaka na sala nini na collaborer na président Kabila de façon que na zala soumis na pouvoir na nga na boyaki c'était ça na 3 mois et 3 semaines nga na sala ki wana batila kinga poison na prison que na ke ne ko kufela libanda ezaki poison moko 24 heures tant bachelinga poison wana bakanisa ke tant bazo bimisanga lobby na tongo nazo ke kufa libanda mais tant baya ko bimisanga na tongo poison wana sala kinga eloko moko te na continuer na même objectif ya ko comprendre que nga na kufite a tie sous ba service na ya sécurité en jeu de façon à tiaki ba moyen nyonso pour ba lukanga ba bomanga yango ne sala ki ke président Kabila a sala nini a longwa na pouvoir souci na biso ezaki pona mboka puis ngana yeba Kabila yaki pour détruire mboka na biso yaki te pour abongisango et puis il y a des collaborateurs au ba travailler qui directement na Kabila bazalaki impliqué na kati ya nani ya jeu bazako sala wana pona ko sala nini pona ko éliminer nga physiquement mais ngana la kisaki bangonga kete na malgré nyos bazako sala bakoka ko longa ngate pourquoi j'avais une mission à accomplir mais tant ekoka kité nazako zela ngonga ekoka ya mone singa ke ngana kota sur scène na luka moyen ndenge nini ya ko sala poke mboka na biso ezwa kimia ngonga ngwe koki lelo bon ngonga ngwe koki lelo c'est par rapport ya ba signe oyo ngana zako zela eza par rapport ya ba signe oyo na kozela signe ni naza kozela je crois que tant parti na ngezalaki agréé na 2015 bozomona na sima na biso oyo eza logo ya parti politique ORDC nazwaki vision na 2015 tant nazwi vision na 2015 na consultaki un ami qui est américain as astrologue j'essaie un peu de parler autour ya signe po ameka ko yebisanga elaki sinini bon ye ayebisanga que non signe tozomona ezoko identifier ezoko appartenir na réformateur politique à 21e siècle lokolo moni signe oyo il faut zela timo koloko mona ko apparaître likolo soko moni signe un jour apparaître likolo il faut comprendre que musala ne koki tant on est koki faut kota sur scène signe oyo apparaître déjà signe oyo ko apparaître que le 11 novembre 2024 mutu nyonso amona ki yango likolo. C'était le 11 novembre 2024 que signe oyo ya logo émetteur de la lumière oyo apparaîtra qui likolo. Je sais que ceux qui vous ont information te botuna même de partout ba koyebisa bino ko apparaîtra mutu nyonso amona ki yango likolo. Et puis jour oyo signe oyo ko apparaîtra qui il faut correspondre na nombre ya ba lettres oyo constituer signe. Wana tozana basenga ya tableau wana. Ya ngwana de bosunga biso na tableau. Et logo sali que ngana bimalelo sur la scène c'est autour ya signe o nazako de la confirmation. C'était quoi? C'était oyo tozomona na sima ezali logo ya parti politique nanga ORDC o ezala qui enregistré na ministère intérieur na 2015. Bon, tant on nazako de la apparition ya signe oyo po ngana banda siko musala na ce sens maintenant na luka moyen ya ko accomplir mission ba pesa ki ngai signe oyo ko apparaître o ezal logo ya parti politique nanga sur le plan politique, bazobengango émetteur de la lumière sur la politique planétaire et apparaîtra qu'il est 11 novembre 2024. Tant qu'il apparaître le 11 novembre 2024, chiffre 11, il faut correspondre na combo nanga na ba lettre ezo constituer combo nanga. OK. Soko tali combo nanga ezali Eminate Tedi. Eminate Tedi ezali constitué na 11 lettres. Et puis date oyo signe oyo émetteur de la lumière et monani likolo il faut correspondre na kombo ya mboka oyo ngana botami. OK. Ce qui totali mboka oyo ngana botami ba bengi yango Dibaya Lubwe. OK. Dibaya Lubwe eza constitué na 11 lettres. OK. Ce qui totali oyo ngana botami na botami na 15h14.
ce qui te bani kotala ba chiffre oyo constitué 15h14 to additionner yango ezopesa 11 chiffres. Ce qui totali secteur oyo ngana botami o additionner yango na territoire oyo ngana botami ezopesa 11 lettres. OK. Ce qui tozui kombo ya territoire nanga d'origine to additionner yango na kombo ya province nanga d'origine o ezali Kwilu plus Idiofa ezopesa 11 lettres. O ezali ko confirmer que réellement signe oyo et quoi apparaître likolo o ezali émetteur de la lumière ezali logo ya parti politique nanga RDC ezo correspondre na personnalité ya Eminate. Par preuve ezali explication o nyonso na pesi bino pona ko démontrer bino que réellement signe oyo ko apparaîtra qui le 11 novembre 2024 ezo ko appartenir na monsieur Eminate Teddy. O esengi mezana mission ba pesa ki pour accomplir ngo mais vision nango na zwaki na 2015. OK. Et logo yo ezana na parti politique nga ezan enregistré même na niveau ministère intérieur ce qui botali na ba document eza logo ya parti politique nanga. Donc ezana liaison moko ezo exister entre logo o eza émetteur de la lumière et la personne Eminate puis senga nazali fondateur ya parti politique RDC. Donc Eminate eza penza kombo baboti ba pesa. Exactement, Teddy ezali poste nom. OK. C'est ça. Yango ezali 11. OK, yango ezali 11 lettres. OK. Bon, ce qui te kotala tango signe ko apparaître le 11 novembre 2024 o ezali émetteur de la lumière pour nous confirmer réellement que non o ezali émetteur de la lumière et ko appartenir na réformateur politique à 21e siècle, il faut ezala accompagner na 21 étoiles. OK. O ezoko identifier 21e siècle, o ezoko identifier que réellement c'est lui le réformateur politique à 21e siècle. Ce qui totali première apparition, il y a 21 étoiles où il apparaîtra qui c'était le 13 novembre 2024. Ce qui totalise le 13 novembre 2024, ce qui tozui et si ka réformateur où il y a Botama, a identifié na chiffre 13. Il faut azala mutumoko et si ka ya Botami adresse na ye, il faut azala mutumoko par exemple ndenge zalinga na za mutu Grand Bandundu. Ce qui tozui Grand Bandundu les a constitué na 13 lettres. OK. Na Grand Bandundu les a constitué na 13 lettres. Bon, ce qui tozui kombo ya papa o ya boti mama nanga na kombo ya mama o ya boti mama nanga bo additionner yango ndenge na komia wa George plus Odette ezopesa chiffre 13. Wana na côté ya mama boti ngai. Tozo à côté papa. So to ke na côté ya papa o ya boti papa nangai kombo na ye Salomon. Mama o aboti mama na papa na ngai kombo na ye Ojili. Soko ozui Salomon o additionné yango par Ojili ezopesa 13 lettres. Donc ezoko identifier ko lobake chiffre 13 oyo ezali apparition il y a 21 étoiles et yé ko accompagner pour na ko confirmer apparition et émetteur de la lumière au salema qui les 11 donc ezo correspondre na même personne. Yango no moni que depuis apparition il y a émetteur de la lumière dans le 11 novembre 2024 et puis première apparition au Salema il y a 21 étoiles dans le 13 novembre 2024 aucun père spirituel ni prophète ni pasteur ni intellectuel moko azoko ko pesa explication ba singa wana te tilelo ndinga tozali à travers la République démocratique du Congo même en Afrique ezana moko te azoko ko pesa penza explication claire nango. Moko te azoye batea ko bana ko pesa explication na ndenge ni biso kastoyeba explication na mweza yango wana nde eloko wana na ko ko lobage nini en tant que réformateur politique ya 21e siècle réformateur politique du 21e siècle wana azoko aza investi na chiffre 6 o eza 6e pouvoir. OK. Puisque leloyo ezana ba prophétie ezala ki prédit na mboka na biso bino bokansaka te que prophétie lelo ezali kaka ba pasteur ou ba prophète ba pesa ngote même des politiciens ba roi baza ko prophétiser. Ce qui tozui à l'époque ya Mobutu le président Mobutu kombo ya Mobutu eza constitué na 6 lettres. Mobutu a prophétisé que retour à l'authenticité. C'était pourquoi d'ailleurs? Il y a le baki to zonga na bokoko to zonga na royauté ndenge to zalaki avant indépendance. Mobutu azako linga ndenge wana. C'était une prophétie. Et puis Mobutu yemoko azala ko autoproclamer le roi du Zaïre, mais ce n'était pas lui. Et là on les azako sala que Mobutu a autoproclamé que azali le roi du Zaïre.
tant que Mobutu a continué à pouvoir, a benga ki ba chef traditionnel, ba chef coutumier pour baya ko investir na pouvoir à Bunkoko. Parmi ba chef traditionnel, ba chef coutumier baya ki ko investir Mobutu ezalaki na père traditionnel moko auta ki na kati ya territoire ya Idiofa. OK. On a ko expliquer bino bazo benga zone rouge. Papa wana ayaki na loko bazo benga kan. Nzeto Mobutu azalaka. Premier kan oyo président Mobutu azalaka nango eutaka na territoire ya Idiofa. Papa wana muta pesa ki Mobutu azalaki autorité traditionnelle. Azalaki autorité traditionnelle mais kan wana ezalaki prédestiné pour na Mobutu te. OK. Tango papa wana ye apesi président Mobutu kan wana asali président Mobutu ba cérémonie après atikeli kan papa wana zongi na mboka na ye. Après des années amoni batu oyo batikela ka ye kan ba yebisi ke kan wana ezalaki prédestiné pour na Mobutu te, il faut kan wana sala nini ezonga. Puisse mutoto yebisa yepo pesa ye kan nano asali nini nani ya montana ye kokite soki tana ye koki biso moko to kotina yo ke kuta nana mutu wana osala remise opesi kan avant yo kufa. Mais 2015 oza otambola pena kan mo. Yangwana na ko expliquer bino. Tango papa wana sikoyo alekaki na batam moko boya purification selon na ndenge ya tradition. Ndenge bapesa ki orientation tie ko sala na tam moko boy kan wana disparaîtra ki na maboko ya président Mobutu ebungaki. Ezana mutu ayebite sika kan wana kendaki. Yangwana président Mobutu asengaki ke basalela kan moko ezalaki textuellement net kan wana. Mais ezalaki yango te. Tango kan wana ebungi na président Mobutu ezongi na maboko ya papa wana na mboka. Zone rouge. Ezongi na kati ya zone rouge wana epa ya papa wana. Siko tango ezongi na maboko ya papa wana nde bapesa ki papa na condition que non. Lokola yo trahir alliance auto salaki mission to pesa ki ok il faut remettre na maboko ya mutu aza destiné pour aza déjà investi na pouvoir mais yo ko pesa mo Mobutu mais yo ko mona bokonzi ya mutu wana te mais yo ko kutana na mutu wana ko sala remise ko pesa e kan mais yo ko mona bokonzi na ede. C'était ça au Monique tant Mobutu a autoproclamé le roi d'Isaïr, il avait ses pouvoirs. Mais pouvoir en Isaïr destiné pour Mobutu te. OK. Yangono moni prophétie Mobutu azako lo ba retour à l'authenticité, azolo ba ke azako autoproclamer le roi d'Isaïr. Tango président Kabila tango ayeko benga na président Mobutu. Kabila est constitué na 6 lettres. Sixième pouvoir. Le président Laurent Désiré Kabila Lobi qui n'a jamais trahi le Congo. Okay. C'était une prophétie. Mais ezalaki réalité au Tébatu bazo penser ezalaki une prophétie. C'était ça bon monaki que non. Quand le président Kabila Lobi comme ezalaki chiffre 6, il prophétisait que non le 6e pouvoir oyekoya ekotique trahir jamais le Congo. 6e pouvoir. Puisque eloko nazo yebisa bino lelo ezali nini pouvoir ezali eloko moko ezala rotatif tambolaka après indépendance na biso pouvoir ezalaki na ba Congo avec le président Joseph Kasavubu. Tant le président Kasavubu a Lungwe pouvoir wana traversé na province ya ba Congo et traversé Kinshasa et na Équateur ba investir président Mobutu. Tant Mobutu ezalaki investi na pouvoir wana. Après, tant que mandat na silaki, le président Mobutu maintenant pouvoir quitter l'Équateur et katse kene na Katanga. Yangwana ezaki investi par Laurent Désiré Kabila. Après Laurent Désiré Kabila et Kozwa Kabila le fils. Après Kabila le fils, il faut pouvoir wane longwa na Grand Katanga et traverser et kene na Grand Kasai. Yangwana moni tant pouvoir na lungwe na Katanga et kene na Kasai ba ke ko investir président Félix. Okay. Quand on va investir président Félix, après président Félix, il faut pouvoir wane lungwa na Grand Kasai qui na Grand Bandundu. Il faut pouvoir wane zonga na Grand Bandundu. Il faut y pas yo. Wane za explication na zo pesa pour comprendre. Mais bino moko ndebo ko sala ba analyse pour zo réponse. Bino ndebo ko zo conclusion. Quand pouvoir y na Grand Bandundu, pouvoir ezana remise moko esalama te na Grand Bandundu que pour pouvoir intika sous les Grand Bandundu que ne tantôt na Kasai oriental ou bien na Corne nanga de telles histoires no pouvoir wana ezana Grand Bandundu. Yangwana baloba que toute autorité vient de Dieu. Autorité nyo se uta na Nzambe pourquoi? Puis ces ana bato belé bazoko interpréter makamwa ko loba que te pouvoir ya président Félix et Joseph Kabila mutapesa ye tozana posa tozo sa pouvoir wana non. Le problème est que Kabila mutapesa ka président Félix bokonzi wana te. Selon plan ya Nzambe tangama que c'est le président Félix qui doit être Nassima Kabila est allié. Pourquoi? On a quelques explications pour comprendre. Okay. Le premier président qui était Joseph Kasavubu, Joseph, il a 6 lettres.
Deuxième président, Joseph Mobutu, 6 lettres. Troisième président, Kabila, 6 lettres. Quatrième président, Joseph, 6 lettres. Cinquième président, 5 lettres, c'est Félix. Donc, il était précis que non, Yende Moutakozala, 5e président du Congo. Et puis le 6e, après Félix, il faut quitter. Ils ont des chiffres qui sont 6, comme 5, il faut quitter 4. Donc, mon conduit après Félix, il faut qu'on ait 4 lettres. Ok. Il y a un moni lelo, bato ebele bazo comprendre te puisque au moni mama ka mususu o biso to zo ni siko yo te wana bino moko bo sala na li bozo réponse na yango yango no moni lelo bato bazo se tituver pourquoi bazo lo banini oh le président nani pouvoir ezalaki ya Martin Fayulu ndenge nini nani Kabila pesa ngo président Félix non na plan ya nzambe amoni Martin Fayulu te ce qui réellement que président Fayulu azala président de la République alinga a investi na 2018 mais la réalité oyo rapport na mezanini na secret ya Kolumbi ya royauté ya Kolumbi bon histoire mo ezobeta masolo ke mo ya bokonzi royauté fo et que n'est pas ya Kulumbimbi on dirait bato bazo yeba te histoire oyo ezobeta ezanini Kolumbi bon en réalité Kulumbimbi eza lié na 6e pouvoir on azako loba pouvoir ya royauté puisque na pesi bino explication ya kan eza révélation ya prophète Simon Kimbangu ok eza na kan o ezaki na maboko ya Mobutu premier kan ya Mobutu wana ebungaki deuxième eza fongo la Kolumbimbi o ngana ko pesa bino explication pour comprendre puisque histoire ya mboka na biso eza battu sur des mensonges bato ba vérité te bon pona bao ba ebité na ko rappeler Kolumbimbi bozwa ngona dimension ya mire lamentation eza na Israël et pas bato pa na resembler sozo na problème na yo komi okotisi na mire aux yeux ya Nankolo Kulumbimbi na Angola ezala pe na dimension bon Kulumbimbi ezali boye ezalaki capital nakolo ba bien que capital politique et spirituelle ya esika roi ya Congo azayo vendre c'était na province ya Mbanza Congo na Angola avant indépendance biso ezalaki pays moko l'Angola et le Congo Brazzaville ntango mundela ye akaboli biso au monde capital politique et spirituel na biso à l'époque c'était en Mbanza Congo et sika Kulumbimbi ezaki et sika roi zalaka dernier roi na biso Pierre VI ozomona tango siko biso tozui indépendance to lungwe na royauté to koti maintenant na démocratie et comme tant ba président comme il y avait une prophétie qui a été prédite qu'il faut tozonga na royauté il faut tozonga na royaume mutu oyo akozala investi en tant que roi ya Zaïre il faut que roi ya Congo il faut que un pouvoir au bapesa fongola ya Kulumbimbi. Yangone local oyo zoboya kozana ngote. Tele. Nani azana clé wana. Bon, ngana nazo expliquer bino pour comprendre loko wa. Ozolanda lelo bato bazo ko interpréter histoire ya Kulumbimbi mabe. OK. Ozolanda Kulumbimbi ezaneti ndako tendingo za wana porte yango no kota te sur le plan spirituel. Et puis bato oyo bazo garder Kulumbimbi eza basodo bomona mikuse bazala na photo ya Simon Kimbangu oyo basodo eza bango wana nde baza ba gardien ya Kulumbimbi eza n'importe qui te azana accès ya ko accéder na nini na kati ya Kulumbimbi Kulumbimbi o bozo zela ke mutu ake no fongola nazo yebisaption nazo défier eza la père spirituel prophète nani à travers la République démocratique du Congo oya yebi ki azana pouvoir ke fongola Kulumbimbi ayebi sangaka couleur ya fongola na forme nango ndenga na koyeba ke yemu tazo ke fongola Kulumbimbi c'est en conclusion yo no za na clé tenga na poser question oza fongola ya Kulumbimbi ce qui réellement ba yebi ke mutu ayebi ki azo ke fongola Kulumbimbi puisque il y a des mensonges qui est bâti autour ya Kulumbimbi Bozolanda, ce qui réellement, il y a père spirituel, prophète, pasteur, nani, ou ayebi kazana pouvoir au Kenoko Fongola Kulumbimbi, ayebi sangaka couleur ya Fongola na forme nango. Ce qui ayebi singaka couleur ya Fongola na forme nango na goyeba ke ye mutazo ke Fongola Kulumbimbi. Puisque Kulumbimbi eza o bien bozo kanzate. Histoire ya Kulumbimbi eza même histoire na bateau bazako zela arrivé à Yesu na Bible. Il y a des gens qui prêchaient l'évangile à Kolobake. Yesu azoya. Bato musu bazao kantsaka ya ko bota manekati église na bango Emmanuel. Mais nzoka ne Yesu si abota makala. Yesu azako beta ballon azalaki na papa na ye bazo sala mabaya mais les gens attendaient Jésus-Christ. Mais azalaki ya si abota ma déjà kala. C'est même histoire avec Kulumbimbi. Bato bazoko distraire autour ya Kulumbimbi mais ba yebi te que il y a une réalité qui s'est passée autour ya Kulumbimbi. On a ba yebi yango te ça devient maintenant une histoire morte.
Mais apparemment, Masolo Zobeta est un lien direct dans les Kassiko, dans STRDC. Voilà. Rébellion Corneille. Malédiction, Wana. Malédiction, c'est quoi? Qui la RDC sous la malédiction. Bon, en réalité, au monde, ma bien abisso ba Congolais zanin. Tant aux autres, l'accès Congolais que Tala Sanza Yango wana Congolais azotala loboko na yo. Ok. C'est ça le vrai problème à Congolais. Aux autres, l'accès Tala Sanza Yango wana, mais Congolais azotala Sanza te azotala loboko na yo. Corné et Nanga za elilingi ya pamba. Oh bazolo ba elilingi ya pamba. Ce n'est pas Corné et Nanga. Les gens ne comprennent pas. Le vrai ennemi à Congolais c'est Joseph Kabila. Même lui le président de la République azolo ba yango. Marambozo pelisa lisu mo. Le problème c'est quoi nazo pelisa moto te ngande ngezawa na ngana zolo ba puisse Kabila ebinga ya ngana zolo ba na yebisa ba vérité siko tango ekoki. Le vrai problème c'est Joseph Kabila. Corné Nanga zaka elilingi ya pamba zanet nini azanet chef de clan na monde omona bamboka ndenge zalaka chef de clan moko boye batie en tant que yo za chef de clan mais ezana mutu moko boye na kati ya famille abomaka batu mais abatama na sima ya chef de clan à chaque fois bozo kenena ko kenena banganga pona ko yeba bozo mona kaka chef de clan zo bima mais en réalité za chef de clan te ezana mutu moko abatami na sima ce n'est pas Corné Nanga c'est Joseph Kabila qui est en train de tuer les Congolais. Le président Félix Aloba mambo aloba en Allemagne wana mambo aloba gwana ezaya solo. Ezaya solo c'est Joseph Kabila. L'unique ennemi au peuple congolais pour combattre na minute c'est Joseph Kabila. Mais solution ezasi ko nini? Obandaki ne bandelobi malédiction ezana mboka nta prononcer ki ya mwanzo ezali yo. Solution fait mon on pour ça na peso kende ko na émission proposer biso solution faut sengil tout ça ni na minute. Bon na minute ezake na procédure mususu te to sala puisque tozato ezana prophétie moko ezana kati ya s'accomplir. Eza solution ya mwana lobai que problème ya Congo eza lié sur le plan spirituel. Eza sur le plan physique. Ata osangisi bato mayele na minute oketo sala boy au dialogue et possible te. Puisqu'il y a un plan qui a été tracé déjà, il y a un plan déjà bien tracé. Il faut qu'il y ait Kokisama. Vous avez bon cannabis qui n'a voix il y a balkanisation. Voilà c'est clair. Voilà to ko bata mate ko lobakete ou bien Corné Nanga zo sala attaque président Félix Salima Benga ngana zana pouvoir na été. C'est lui bangonde na pouvoir ne ba rejeter candidature na ngana 2023. Ngana mutu na ko ga telemi la pouvoir na ye. Mais ngana telemi la pouvoir na été pourquoi puisque na yebi que était pouvoir na ye ezana système moko ezaki lié ezaki temps na ye ezane bandeliti esika ko sukela. Alors si ça mandat to akolongo avant mandat. Ezala si sa mandat ou pas eza plan o nzambe a tracé qui déjà moyen que na pesa bino définition nango ezate na pesa bino ba détail mais ye azala ki investi ezaki prédestiné que ye akozala bokonzi nzambe ayebi ba mula ye akosala na ki bokonzi na ye. Mais les loyo to kozala na ba problème moko interne na kati ya Congo par exemple en tant que des acteurs politiques. Opposition, le projet de société n'a pas commenté quand le président Félix a démissionné, tout ça. Non, le problème est que nous devons nous réunir autour de table en tant que des acteurs politiques. Tout le monde piste solution. Tout le monde munguna oya salinini aye ko boto la biso mabele. Mais il morote ko simba wa. O sangisa morote ko simba na minute. Te nazolo bana procédure bazo kene wana ko simba te. Mais nga nazo pesa yini déclare. Nazolo baboy pour le moment ezake munguna salinini aye boto le biso mabele. Et munguna wana abatami na sima Corné Nanga. Qui est Joseph Kabila ou azana biso na minute oyo o tozotika liberté azotambola pe ba congolais musu bazo betela ye maboko que démocratie ozomona démocratie eye po détruire biso te et cause la caso nani poison occasionné pona biso ba congolais na minute oyo sengi ba congolais ba fanda to sangana to lo ba moko mutafandisa biso président Félix Tshisekedi c'est ça. Non le problème nanga na lobby ninga on comprendre nga de travers na lobby boy na minute le vrai problème c'est quoi au lieu que acteurs politiques et la opposition ya wapi bazala kotitibe parler mal du président Félix non le vrai problème c'est quoi ezanet bino bozana na papa na kati ya ndako ata papa na bino azama be tant mutu mususa zo utalibana pona wa obunisa papa na bino bino bokotala te ka papa na zala zoba bo beta ete bino nanu boko défendre papa na lupango na bino après ce qui bo défendre ngo nde boko ya kovana boko ya kopesa papa ke yo pe ozana mabe osala mais na minute oyebi ke munguna si akoteli biso bazo menacer biso bazo beta papa na bino lokola papa na bino asala bino mabe bolo bakake te bo beta ye alungwa kende wana tozo sala nini tozo teka mboka. Le vrai problème est anini bactère politique na minute loko la seule chose bakoko ça les anini to sangana bo moko to bengana na munguna Corné Nanga na Kabila na banda bango ba aventurier wana ba libanda ya Rwanda mais na biso to ya ko régler ba problème na biso interne na sima puisque président Félix a un mandat oyo constitution ils ont reconnaître
Mais le problème c'est que tu combattre, tu sensibiliser la population pour tous à la bomoko. Ceux qui tu sensibiliser la population, tu commis bomoko. Ou alors tu as force à benga monguna. Même que ça que Nathan a zoka bazo pesa ba communiquer ko lo bagete, ba sa rôler ba congolais na armée. Na minute ce n'est plus le moment. OK. Il y a quoi encourager ba congolais que bo sa rôler massivement na kati armée. Congolais formation ba besoin pendant combien de temps? Ou alors tu zo que na sacrifier ba congolais. Le problème n'est que sensibiliser la population dans la province, c'est les terre politique, ils descendre sur le terrain dans chaque province, pour mobiliser la population de façon que pour combattre les Monguna. À l'époque, Joseph, il y a Laurent Désiré Kabila. Les rebelles, les populations qui sont armées. Puis c'est bien infiltré les lois dans la armée, dans le service, dans la sécurité. Ndeni to se confier sur tout le baki ba congolais pour que ne bosse enrôler massivement dans la armée. Tant que armée ou ana ba militaire bazana kati bazo sentir qu'il y a une trahison totale. Le problème est que c'est ba terre politique ne ba boter les maba tambola. Et puis bande ko na biso ayi de pesa ngana na lobaki bango ba yebi politique te. Bango bazo loba bazanet nini bazanet muntu moko boyazo ganga mais sans force ba tu ba trahir na no président Félix Zana nani IDPS ba collaborateur na pourquoi bazo ko ndire une erreur. Il y a un problème dans notre pays, il faut ba encourager de façon que ba luka moya ko faire face na ngome bazo loba kaka na niveau Kinshasa mais colonel nanga zo ko avancer. Or, au lieu que ça va descendre sur le terrain, ça la sensibilisation. Tant que ça la propagande, pour l'élection, va voter, ça la mais qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour les acteurs politiques, pour ça la sensibilisation? Batambo na ba province pour na sensibiliser population en tout cas biso tozana monguna alinga ko balkaniser mboka na biso tozala bomoko to combattre monguna wana ko ko sabinote idée na weza malamu eza idée moya cohésion nationale ya bomoko mais démarche ni nous okumi na minute parce que aux muto acteurs politiques aux président d'un parti politique ou initier démarche ni pour na minute ou peut-être aussi à moins un pas na ba bazo comprendre te balanda on aussi. Bon pour le moment ngande na apparaître sur la scène politique ngana ko sensibiliser population pour na ko yebisa bango que il faut tozala bomoko ozolanda il faut tozala bomoko mais na bomoko on ozolongola Kabila. Bon Kabila ndenge za na yebi ke Kabila za ennemi na biso Kabila za ndeko biso te donc na dialogue wana soki to koyokana ka poto benga na munguna to yeba ke Kabila kozala na biso Kabila za na biso te puis c'est lui yende auteur principal il faut to benga na Kabila ko exister awate ozomona tala na moni ke so bozo boma mabe yango no baloba ke histoire ya mboka nyonso avant de construire histoire il faut revoir le passé botala le présent et puis botala le futur et ça problème que va fouiller le passé. Oh, il est cas dans le passé, le présent et le futur. Le vrai problème, il y a Congo, c'est Kabila. Nous avons même dans le discours. Je disais ça. Mais, idée, on est bien, mais nous banga. Moni, ndenge yo lobby, yo za na pouvoir ya bonzambe. Mais ce que le problème c'est que na bateau bakoyo kabiso, bateau bazo landa biso, bateau bazo senga président Félix a solo la na Kabila, a solo la na Nanga, a solo la na Bafayulu awa, a solo na bateau na nyonso pour que ba mboka ezo koya fona une solution monana. Parce que yo na démarche mo que bateau nyonso ba sangana mais ba bengana ne Kabila na Nanga alors que bango ne bazo gagner ba province, bazo gagner ba ville. Toko sangana na tanini combien de temps pendant que bango bazo avancer si to sangana kana bango ba koma Kinshasa te. Le vrai problème c'est quoi ce qui au moins peuple na biso ndenge za bazo yebate to bana to suka pourquoi ba politicien na biso ba sili maele bazo yebate ba ko bana wapi ba ko suka wapi. OK. Même procédure au église catholique azo sala bazana ba bonne idée mais eza hors ya volonté en Nzambe ozolana puisque basali nini batiki o eza mission na bango bakele le contraire puis c'est le loso ki Nzambe asala yo par exemple oza coordonné zala na domaine na yo kolunga atake ki coordonné te lobi o ke zala chauffeur oko sala ba dégâts puisque politique na religion eza deux choses différentes mentalité à un politicien à un pasteur ezala ndenge mon côté et c'est difficile de convaincre un politicien ou un pasteur yo dans le domaine où on yo koyebisa yini yo ko apprendre un politicien. Mais apparemment nous sommes liés nous sommes problème spirituel. Ouais. Et bandaki na malédiction. Na linga ki président a expliqué biso po makambo e ko. Et si là. Nzela e forma. Aussi lisi kola ke la biso au pamboli tozo ki taper malé na suka émission. Et sengil na minute to ça. Pour malédiction et si là. To ça. Malédiction pour si là eza ni église ni pasteur. Puis c'est yamana na koloba par preuve. Je crois que na Congo est le premier pays où ils ont semblé en Afrique. Ce que Tali Congo est le premier pays. Ils ont semblé la makasi. Ils ont semblé la makasi pour les pays mususu mais Nzambe wana yoka prière na biso pe pona ni. Ou bien Nzambe azamu to alukuta ou bien zaba congolais ni bazaba to alukuta. Puisque Nzambe alobi akosa ka. Ils ont semblé la malamu te. Ils ont semblé la malamu te, ils ont semblé la dehors ya volonté ya Nzambe.
ozomona Congolais azo sambela ndeo la volonté ya Nzambe plan Nzambe za mususu pona Congo mais Congolais azo linga a désorienter plan ya Nzambe ozolanda et loko tozo sala tozo lingana no premièrement volonté ya Nzambe ko kisama puis deuxièmement il faut to luka moyen en tant que citoyen lelo bazo bengo citoyen congolais nini ezali contribution en tant que citoyen congolais pour le développement mboka na biso pour lelo mutu azana aza à l'aise azo bo ngana za congolais ngana za congolaise yango na question nazo tuna en tant que citoyen congolaise ou congolais contribution na yo ezali nini pour le développement mboka na biso yoko croiser maboko lo bakeka ba politicien ba luka moko trouver solution non tout le monde doit se lever ceux qui te montrent que les politiciens na biso bazo salelo comment te comprendre c'est que bango pe bazali nini baza impliqué na kati population nde il faut batelema nazango tuna mpoto ba signaler biso de la technique que tozo chité omoni biso toza ba pandisa moi mission na biso da ka kozwa nde toza boza loi récolte mais il faut peut-être traiter information ba comprendre bien président Eminate sunga biso ozala clair en tout cas sunga biso penza parce que mboko soki neti yo muto la kela biso mabe awa toza na posa obongisa ngwa wa pomboka ezonga na nzela président Eminate alakela ki Congo mabe po na gestion Kabila ezaki mabe ezaki ko boma biso lelo oyo amoni ngongango ekoki volonté ya Nzambe ya 6e pouvoir ekomi président Eminate ko yebisa biso clair eza yonde mutu ozana clé wana ya ko longola malédiction po bénédiction ezonga na Congo pastor yo longoli malédiction ta musu Kabila mikufela yemoko mais loko yo ozobomba manani ozomona te ozosunga biso te okoyebisa biso clair bato baolanda biso okosala opération wana quand olongola malédiction oyo tiki na Congo oyebisa biso to chiffre 4 wana eza nani yebisa biso muto ya remplacer président Félix eza nani ponga na meki kotala bakombono awa namoni chiffre 4 te mais ce que yebisa biso chiffre 4 azoya après président Félix wana eza nani sunga biso penza o manyola ngo bien po ba nyoso baolanda biso ba comprendre penza objectif ya masolo. Bon, et l'autre monde a voyé sabine ezali boy. Au moni pouvoir nyo sezo le kanamboka na biso ezali na pouvoir ya royauté o ezana Kolumbimbi. Ozolana passage et l'autre nyo sezo sali manamboka na biso eza connecté na niveau ya Kolumbimbi. Et Kolumbimbi wana eza contrôlé par moto ba pesa pouvoir o azana fongola. Mais problème ezani ntango ba bazo ko interpréter histoire mabe ya mboka na biso. Puisque ils ont une histoire qui est propagée déjà dans le biso que Zaya na évité ce qui pasteur nane azolo bagazo que font la Colombie il fait des chantages autour de ça. Ah bon? Ozolanda mais en réalité Zayete. Ozomona Colombie mi wana Zayete. Que ezana muto ba pesa fungola. Po ye wana ne mutakoza muto aza investir o ba investira na pouvoir wana. Na ko pesa bino un peu moi signe mo ke pona ko yebisa bino. Avant ba banda procédure na bango ko lobakete ba changer constitution. Avant la procédure, il y a changer la constitution de la République Nabiso. La seule personne au Congo, où il y a Zalaki, où il y a Monaki, où il y a Monaki ndengezoleka, na document ndengezoleka qui est Zalaki ngai. Ce qui va tchétembe, ngana ko yebisa bango pena couleur et lamba ou balataki jour wana. Et si kaba kena ko koti sa demande wana poke ba approuver troisième ba révision en constitution pour la troisième mandat. Ngai na yebi. Ce qui va tchétembe, ngana ko yebisa na couleur et lamba balataki mokolo wana. Na esika document wana lekaki mais le vrai problème ce n'est pas ça ennemi ya congolais lelo ezaka congolais moko neti nga lelo na ko combattre congolais te nazo combattre ndi munguna mususu mais Kabila za congolais Kabila yo muto so benga congolais yo muto so benga congolais puis congolais nyo sa yebi origine ya Kabila congolais nyo sa yebi origine ya Kabila ezate ke loka ko bata mate congolais nyo sa yebi origine ya Kabila président Tozoki na suka malédiction na problème na problème na nga pona malédiction lo ba simple OK ezandenge na lobaki na époque Kabila na 2016 tango bato azo titibe o Kabila ko longwati azo changer constitution je disais ezana interview moko na leka na lobaki pour faire partir José Kabila c'est un petit réglage na lobaka ngo na 2016 mais les gens ne comprenaient pas que petit réglage la kisini ya mwana nga nazo tuna bino lelo pour lelo pouvoir nini oto zalaki na ngo ko bengana mondele poto zo indépendance o mondela bimaka oyebi pouvoir wana ezalaki nini ekutaki wapi révéler biso ezalaki nini te nazotuna bino si toza bakongole biso nyonso puisque tozovivre mboka moko sans histoire eza mboka moko eza kokufa biso toza bakongole il faut toyeba ke pouvoir oyo tozalaki nango mpona kobengana mondele réellement po tozwa indépendance oyo bapesa biso cadeau empoisonné wana pouvoir wana ekutaka wapi et puis pouvoir wana eza reteni wapi quand est-ce que pouvoir wana ekoko réagir ekoko réagir ezana mutu akoko commander pouvoir wana lelo po corner nanga se disparaître eza seconde
Ok. Pour faire partir Kabila les secondes, mais le problème est que souci n'engage à Kabila soit que kufa na typhoïde ou bien malaria que kufa mais ngana limite que makila ne ko ya likola mutunanga. Le vrai souci que to yebi saba congolais que yende azamu una to luka ndenge nini na kosala nini ya ko zoyer en chat to luka mo ko résoudre problème mboka na biso. Le vrai problème ceux qui to zui Kabila le reste wana et ko se régler to pesa yo nini po to zwa ba to bazonyo ko la Congo. Tout ça non nini yesenga biso eloko oyo no yebi ngana za président de la république te yi azana ba père spirituel na ye mais tant pouvoir tant modisa yimboka aux président le problème est que bon comme bazo se confie ba pasteur lelo bazo te bazo ba mususu bazo ke lala na mabele ke nzambe akitisa ngolu na Congo bazo sambela même na ba prière tout ça mais loko mo ezotambola te il faut pas comprendre que donc il y a quelque chose c'est il faut ba yepa na yo tenga na zo benga moto pa na ngate président Zoko na suka Congola volanda biso ana posa yeba cérémonie ni les sécurité sala pour que lelo nyonso ya mabekina. Bon, cérémonie au biso to sala problème ezani puis c'est pouvoir ozoya après président Félix les a pouvoir moko ko ya ko rétablir paix na Congo et paix na Afrique movime ozolana pouvoir wana ezoya na ba spé belé ozomona et ko créer ba tension ezana ba mort naturelle ko salema. Donc pouvoir est inexplicable. Moi expliquer en exact. Nazo le par exemple. Donc nous avons rébellion nous avons la forcing té. Yemo ko me maman kakaboye puis comme les spirituels dit à s'installer la mode d'accession. Alors comme président de l'Union. Bon le problème est que pour comme président de la République ils ont la volonté à battre. Nzambe a sala élection na motute. Ezelo ko mobiso to yebate. Nzambe a sala élection na motute. Nzambe asala élection na motute. Pourquoi? Tant Nzambe asala élection motute, tant moto aza investi ce qui tant na ekoki ko fournir aucun effort. Yango nazomona que pouvoir les aneti match, les aneti ba joueur bazo beta ballon na terrain. Tant ba joueur bazo beta ballon na terrain, ceux qui oza neuf, ozo beta bien yeba ke na bande de touche réserve na yo azali. Tant mon président Félix Azawa na réserve na ye azali. Azo zela tana ye koka. Mais ceux qui tant ekoki te to précéder l'événement te na ko lobate ke na ke sala coup d'état na sala boy non. Ils ont problème ngonga eko quand même ngonga ngoto moni to komi ko approcher mais le problème est que toza face à un problème ils ont une balkanisation ya pays na biso puis c'est même ondela yebi que non pouvoir eko kota na Congo et ko rétablir paix il faut ça l'effort avant pouvoir ene kota akabola déjà Congo et là ondela zo sala ngona puis c'est bango baza spirituellement éveillé par rapport à la vidéo mo ko zo le kana réseaux sociaux il y a un pasteur a retracé pratiquement makambo zoloba. Il y a le président Arouya, il y a unifié Mboka, il y a Salaboy, malgré sa prophétie à Kimbangu. Bon, en dehors, il y a prophétie à Kimbangu, il y a un prophète qui va prophétiser pour Mboka Nabiso. Il y a un banda qui n'attend Mobutu, Kabila, dit ça, n'est jamais trahi le Congo. Il y a un prophète ébélé, un prophète à Laver, Loba, il y a un prophète ébélé. Mais le problème est que il y a un sixième pouvoir, il faut bimana ici, il y a zone rouge. Zone na les grands bandundu ozomona il faut bimana grand bandundu et si ka bazo benga zone rouge pourquoi so ke na Congo tuni territoire ba benga zone rouge za wapi ba webi soka idiofa pourquoi ba benga idiofa zone rouge puisque na kati ya idiofa ezana ba martyr o bazala ki sacrifier au Mobutu a massacre te na rébellion molelete na le 14 na le 6 avril 1962 massacre moko salamaka na Nazareth na bateau église à Saint-Esprit Mobutu aboma plus de 300 personnes massacre moko salama le 6 na Idiofa na territoire Idiofa ils ont représenté chiffre 6 so ito kozwa nani rébellion molele bimika kakuna o ba martyr bakenda ebele donc pouvoir wana ya 6 ezobima mezobima na kati ya makile eza esika ekoya ko rétablir pe ata lelo bozo kene bozo mata pouvoir déjà eza na grand bandu ngona nazo yebisa congolais boza la JTT. Le vrai problème na biso pouvoir eza na grand bandu Corneille Nanga atandinga za ko kene nulle part ezane ndenge nazo yebisa bino to banga na biso te bo banga na bino Corneille Nanga te yango ne loko nazoloba ezane ndenge Moïse za ko yebisa ba égyptien bozo mona ba égyptien bazo ya wana boko mona bango susu te mais président tango zoloba boye bandeko o bazana biso bazana bandeko ba okufa na est una o lelo to na plus de 8 millions na bato bakufi ba master baza awa bazana ba famille o balala ki bien de lolobi balamukite yo tango yozo beta lisese lokola ya Egypte wana ezopesa kanda te ezopesa kanda te nazoloba yango nazoloba ke Corneille Nanga bozomona wana bokomona yesusu te yango na yebisa bino ke Corneille Nanga za ililinya panga azane te ticket mo batie liboso mais na sima ya Corneille Nanga ezana bato ebele ba batami wana qui sont des Congolais qui yango nazoloba ke za à la base ya nyonso wana za Joseph Kabila même lui le président de la République a dit ça et parti na ye au pouvoir bazoloba ngo mais nini bazosala pona Kabila ngo
ba saisir ba bien à Corneille Nanga. Et là on est les autres pour ba saisir ba bien à Joseph Kabila. Et là on est les autres. Pour moi, Europe la moto. Alors toujours qu'il y a émission. La repère sa collègue Nanga Maloba pour na motuna na ya suka. Et bon le président repère cette somme de la fin pour moto. Très bien. Voilà, président Nazana motuna moko. To bandaki ko condamner que M23 ezali ba supplétif ya Kagame ya Rwanda. To komi ko avancer communauté internationale ba ndi ko condamner pe Kagame. Président Lobi eza Kabila ba te belé penza ba sepela gité. Ba Lobi ah ikomi sous Kabila. Yo pe mutu oza isu na ba secret yo yebi makambo ngo lisusu. Oye lisusu o enfoncer lisusu ka Kabila. Moni yo za na fongola kulumbimbi. Sko yo yebisi biso eza Kabila. Alors que biso d'ailleurs to bande ko yebisa mindele ke eza Kagame. Sko po biso o tozo yoka yo mutu za na fongola. To retenir que ezali Kagame, ezali Kabila, to ezali Nanga, nde bato bazo luka ba koisa bokonzo eza na Kinshasa. Problème na nganga na pesa ki adage moko na lobaki congolais zo la kisaye sanza zo tala loboko na yo. OK. C'est ça le vrai problème. Tant yo zo ke yebisa mundele ke eza Paul Kagame, mundele kuna zo tala zo ba ke eza Kabila o ozana ye. Azo mona ke biso ni ba congolais to zama yele te. Pour le vrai ennemi to zana ye na kati ya mboka, mais bino bozo ke kosila mutu so alibana. Ozo mona. Puis c'est M23 wana eza phénomène moko va apparaître ici côté depuis époque Kabila. M23 va apparaître. Corneille Nanga azalaki président à Seni, ya Kabila, azalaki collaborateur à Kabila. Bon yebisanga eloko salaki que Corneille Nanga atika Kabila a se retrouver na rébellion banako ya oboma ba congolais azalaki ni. Eloko nini sali. Est-ce que Corneille Nanga azala collaboration na Kabila te? Aza télécommande na maboko ya Kabila. Tout ce qui se passe c'est Kabila. Sans Kabila Corneille Nanga botiko sala eloko moko te. Problème na biso communauté internationale les hommes na biso ba congolais to za ba lâche pourquoi biso to zo yibate vrai ennemi to zo bunda na ye yango no monique bango pe moye ba pesa biso solution ezate puis c'est lui le président de la République a dit que c'est Joseph Kabila son parti politique dit aussi c'est Joseph Kabila mais le problème est que il faut congolais s'en charger na Joseph Kabila pour régler la situation. Mais ça que les loto que nous kotala que ote Corneille Nanga tout ça non Corneille Nanga c'est quelque chose bâti wana kaka pona ko distraire batu mais le vrai ennemi guerre wana zo bunamana est le vrai problème ezawa il faut président Félix asa l'assainissement ya nini ya entourage na ye bon to komi pratiquement na suka émission bandi ko landi biso président Emina Tete Bernard nazong sima le pa na yo message nini yo pesa o tala caméra o boka mbela na ba congolais ba landi yo lelo message ni opesi bango par rapport à la situation sécuritaire en mboka nani ne sengi to sala ponyo saison marqué. Bon, na message nazo pesa na congolais na peuple congolais nyonso ezali ke to zala bomoko. Le vrai problème il faut to luka nani o yazo détruire mboka na biso. Que to bana ko tromper d'adresse ya benemi na biso. Biso problème to zana ngona kati ya Congo il faut biso to régler en tant que des congolais. Mais eza problème teto bana ko keno kosila batu mususu biso to zana problème moko eza agression bazo ya nango eza un objectif ya ko balkaniser mboka na biso une partie ya mboka na biso kene na Rwanda par preuve déjà gouverneur o batie na place aza rwandais ayebi ko lo balingala te ayebi ko lo ba français te azolo bakaki nya Rwanda c'est par preuve déjà zo la kisake non institution e ko fonctionner na ba rwandais donc déjà plan na bango eza en marche. Et ça problème ba congolais to zala bomoko na ba province mususu oyo esengi que population nyoso to zala bomoko to la nanana ba distraction ba politicien ko lobate que président Félix a fait ça non le vrai problème to combattre nene munguna oyo azolinga ko ya ko sala nini ko ya ko occuper mabele na biso le reste ya président Félix to zela mandat ne ko sila soki ko silo bi ko sila te nzambe ayebi sor na ye puisque zana mutu moko ko définir avenir à président Félix te puisque nyoso za plan tracé par nzambe. Et puis, bactéries politiques, se distraire. Il faut exactement quand on a sensibilisation. Pour sensibiliser la population, pour que sabango kete. Ndenge zawana to tika nano ba divergence na biso de gauche à droite to sangana na to zala bomoko pour to combattre nanu système elinge ya ko balkaniser mboka na biso. Le reste want ko régler ngo après. Puis ça ils ont suna discutement autour de le changement de constitution non. Awa problème biso zanini to bengana munguna a occuper déjà ba territoire na biso. Le reste want ko ya ko se régler ngo après. Congolais ou ya landio attentivement lelo. Message à Souka. Après apparition, il y a émetteur de la lumière. Et les bonines, il y a Souka qui est autre sentir que 6e, il y a un combo 4, il y a un chiffre 4. Bon, et là, c'est les qui émetteur de la lumière. Émetteur de la lumière, dans le bimeti, c'est la table pasteur, le bobi, apôtre, le père spirituel, mon papa, ça qui explique. Mais il y a pas comprendre dans le il y a expliquer peuple congolais que signe où il y a apparaître, puisqu'à l'époque, même la Bible, tant où il y a il y avait des signes.
bamage bamonaki baza kolanda yango mais lelo na époque na biso tozomona apparition ya émetteur de la lumière tozomona 21 étoiles apparaître likolo mais jusqu'à présent aucun père spirituel azokoka kopesa ekomi na distraction mais or eza na accomplissement ya prophétie ezokeke kokokisama yango na minute mpona koyebisa bino ke prophétie wana déjà eza nini eza na kati ya kokokisama ezose matérialiser mais pour se matérialiser toza face à un problème o ezali communauté internationale bayebi bien que pouvoir ezokota na Congo eza pona ko rétablir la paix il faut basala effort avant pouvoir en ekota ba diviser déjà Congo mais le problème na biso ezaki bango bakokoka te puis ces procédures bazokende nango wana bakaboutir en échec po bakozala na incapacité ya koloba ke ba congolais baza ba cimetière o ezali na bamboko oyo corne nanga botoli wana OK convaincre na bato bakufa na identité ya ba congolais ke bakoma ba rwandais bakolinga ngote kaka bango na pe bakobunisa bango yango ne loko ezake pouvoir na biso mena esali nini etelemi pona ko bunisa pona mboka na biso bato batika ba distraction maintenant ekomi tant que congolais nyo soit telema les restes wana nzambe muta ko s'en charger na ye même pouvoir oyo bengana ka mundele poto zwa indépendance eza même pouvoir wana etelemi na minute pona ko sala nini pona ko bengana munguna oyo azosala nini azana posa kabola mboka na biso de façon ba balkaniser mboka na biso et yango na yebisi congolais que to prêter attention mingi na monsieur Kabila to tika distraction ko loba nani Paul Kagame o corne nanga non biso regard ya congolais nyoso ezala visé par Kabila to yeba ndenge nini na ko régler ba compte na Kabila pour que situation esala nini etelema na mboka na biso bandeko balandi na banza bozwi ya motuya na sengi merci na président Eminat Tetedi na pona ngonga wa pesi biso pe ba révélation à sali et puis na pesi merci na ndeko Steve Kabanga waza patron ya Archidic chaîne na télévision pour na émission kitoko oyo bandeko bolanda ki biso en tout cas bolanda peso na Archidic info et bolanda Archidic info biso to pesi bino merci soki ya sikezali tozonga n'est pas président Eminat te potozo information asika to communiquer na bino merci na bino bolanda ki biso to kutani malasim merci.